Papa Twene akaniseli biso ba mama. Amen. Papa Twene Lamba pambola e. Mama malata e. Lamba pambola e. Azalaka toujours pene ya base na ye les chouchous ya bana Selembao candidat député provincial na commune ya Selembao numéro 56 mwana mboka Mao Twene président ya ONG Congo de l'Espoir asalaki descente surprise lobi eleki na répétition ya bandeko ya chorale Kofedi ya paroisse église Era kuna esika wapi amemelaki bango ba pièce ya maputa ebele ndenge bozali komona boye ba mama batondisamaki na esengo na komona cadeau surprise ya numéro 56 na bango mwana mboka Mao Twene mutu na mutu azwaki oya ye pièce pe enveloppe pour na Kotonga Express afin que lors ya prestation na bango week-end ezali kolanda bazala en uniforme pe babima propre. TV eza radio te bino moko botala sikoyo ndenge ba mama bangengaki dimanche yango na église pe batémoignaki pona oyo nyonso numéro 56 na bango identité ya bana Selembao Mao Twene asali pona bango lelo soki bomoni biso Kofedi tolati kitoko boye tala mama mwasi très jolie donc c'est que ça na moto moko ya ndimaki ya bimisa mbongo na mosolo na ye voilà mosolo na boshi na ye asepelisa biso ba mama c'est papa Mao Twene papa oyo asepeli biso ba mama olanda tokenga papa matin oyo eteyami na 31 jours oyo elanda nzoto na vie na yo merci beaucoup. Ah oui, mot d'ordre ici est Pesama, d'où na Selembao, candidat le plus populaire ici à Yebana, Mao Twene, numéro 56 na bango, le seul pe l'unique représentant na bango. Ndenge kaka yemoko, président Mao Twene alobaka, Selembao, patrimoine na biso. Ekeyo! Oui!